Koubou Kanate, s'abonner na Radi TV. Radi TV, théâtre ya solo, ma film ya solo, ma gag ya solo, ma émission ya solo, Radi TV. Bonjour, bonsoir, on a Valentin sur la télévision, est-ce que vous soyez un bon de la vie, bande konangai. Congolais, stala makambo passé dans mboka na biso. Ndeko pasi pe moi komona na mboka na biso, bande ko musu ba komi koya ko revendiquer, ko salir réputation, ko salir même parce que respecter même pas mboka na biso. Ndeko tala ba chinois, ba indien, baza ko toucher même ba responsable ya la police, même ya ba ministre. Mais tu éviter l'état na biso pourquoi aza ko laisser nani wana ba bloko na comment ça là. To komi un peu lokola to tika moto nyonso laisser aller leki ya komona chinois na commune to chinois na bureau ya la police aza kotomboka na sengle aza kofinga bato ba mama na yo aza kolakisa ye aza chinois mutu pamba aza kofinga bato kosoba soi peuple congolais ke mboka na biso oyo nde tutikali nango kuko atikali biso mboka oyo nzambe apesi biso yango. Comment se fait-il bato oyo ba libanda bazoya na mboka na biso bako s'imposer na kofinga boye ndeko totala nano biso moko bandeko soki tolakisi ke toza ini toza bomoko pona koteka mboka te pona mbongo to pona koyinda bandeko mosusu bamona ke oza mokonzi mais ozo kokamba mboka te. Tala chinois aza kofinga bato na commune to na bureau ya la police oyo bakangi ye aza kotomboka aza kolakisa ye aya chinois congolais aza moto pamba aza kosopa soi aza koba n'importe quoi. Est-ce que tozo ko permettre pe mosusu okolinga ndenge wana ndenge nanga bomela kolanda image oyo nana bolanda image oyo bien après tolobela yango nini na mboka biso eleka bolanda image. China, no problem. Oyo, America, Yaga, De, Law. Yeba. Yeba. I China, Yeba. China. Yeba. Kepa Layo. I China #1. Oyo Nini. Yaga. No problem. Nini? Yaga. Oyo America. Alibaba Nini? Monsieur Chinois, mais pourquoi l'on a pas de bureau à l'État pour passer? Ça peut se faire comme ça. Mama, mais pas la bureau, ça. Il faut finir dans le moment, on a bureau, il y a la police. Mama Nayo, Yaba. America, Mama Nayo. America, Mama Nayo. Congolais, no problem. America, Mama Nayo. China, America, Beta, Jaga.
Otombaki mpona nini? Yaka. No problem. Mama na yo. Panda. Oyo nini? Loa. Oyo. Ala, sasa. Oyo nini? Na. Tala. Tala nini? China, no problem. Yaka, na. China, no problem. Oyo. America. Yaka, te, Loa. Yeba. Yeba. China, yeba. China. Yeba. Kepa na yo. China, number 1. Oyo, nini? Yaka. Bata, no problem. Nini? Yaka. Oyo, America. Alibaba, nini? Mais c'est chinois. Mais pourquoi l'on a pas de bureau à l'État pour passer? Ça peut se faire comme ça. Mama na Mais yo. pas dans le bureau, ça. Il faut finir dans le moment, dans le bureau. Il y a la police. Mama na yo, yeba. America, mama na yo. America, mama na yo. Congolais, no problem. America, mama na yo. Chinois. China, America, Beta, Yaka. Oh, chinois. Otombaki mpona nini? Yaka, no problem. Mama na yo. Panda. Voilà, Congolais, bolandi vidéo. Boyoki ndenge chinois aza kotomboka. Na ndenge aza kopanza, na ndenge aza kofinga, na ndenge aza koloba n'importe quoi. Congolais to mizongisaka mebo moto. Na kotala ndenge banguna to bapaya oyo toza kopesa ngo ba privilège koleka bandeko na biso. Balingi basali réputation mboka na biso. Pays moko te kondima un étranger comme chinois abanda kofinga ba ministre abanda kobeta bato bambata abanda kosala n'importe quoi. Na ba pays nyonso ba respectaka l'état makasi. Mais mboka na biso toyebi toso ba respecter l'état. L'état a komi corrompu, l'état mo pesa bapaya et si on le kana mona mboka. Tala siko place chinois a komi ko neutraliser to ko finga l'état na biso. Oliba reconnaître ba pesa mo valeur l'état na biso, l'état lelo komi humilié na bato ba chinois oyo pays nyonso bamonaka bango to pamba lelo chinois a komi ko permettre na bureau ya l'état aza ko finga ba mama aza ko permettre ko finga ba congolais et ye aza chinois pe azo sopa soyi oyiki ne congolais aza pembe na azo calmer ye to éviter biso ba congolais ou les tomi soit en charge parce que pays mosusu a ko supporter jamais un chinois a finga un chinois a s'azarder ya ko tomo ngata bureau tozo kende wapi ba mama ba bota na mboka na biso nde izo kende kotekama toza na mboka ba paya toza mboka biso Congo est-ce que na se drapeau na biso
drapeau oyo il fallait bato respecter yango lele chinois azosopa soyi na la police oyo eza constitution ya mboka na biso azosopa soyi la police akomosopa kofingafinga bamama azosopa n'importe quoi. En tout cas ndeko bozwa ata ya kotala video na biso oyo ekozala bien ya kocontribue na ntina komona pasi mpe soni oyo eloko se passe na mboka na biso. Mboka na biso esengi nzambe abénir yango. Merci, beau aimer, beau partager, tous ensemble, toujours dans la télévision.